bandeko, papa, maman, pe bana nyoso, bana ya mboka. Toyeba ete na mokolo ya lipanda, batata na biso ya lipanda bazalaki na rêve pour na mboka na biso. Rêve ya komona Congo moko monene etongami au cœur de l'Afrique. Oyo koseka pe botali na biso ezala totalement aligné na vision ya développement. Mais na mokolo ya lelo tozongi sima mingi. Tokomi lokola bibwele, tokomi lokola bambwa, baza koseka biso po ete tozongi sima. Et bana baza kokufa, bana baza kolela, ba papa baza incapable ya kofutela bana kelasi. Makambo kili nyonso wana face na pouvoir moko aza ata mokete kokanisa souci ya population. Et c'est na lolenge wana nde population nyonso a répondaki na appel ya comité laïque ya coordination ya l'église catholique po ete akoka ko manikolakisa changement oyo azali na yango besoin. Et tozwi pe occasion ya mokolo ya lelo po ete topesa longonia na bandeko na biso ya catholique pe ba oyo nyonso balandaki lolenge bazwaki courage ya kosala mosala wana pe kosalue mémoire ya bandeko oyo bakweyaki avec na bokasi nyonso na bitumba wana mpona koprotéger démocratie na biso. Au-delà ya lutte wana ya changement, bitumba lisusu ezali mpona kogarder fierté na biso nationale, identité na biso lokola peuple. Toyeba ete tozali bato lokola bato nyonso te. Nzambe atia biso na mokili ya Afrika avec identité moko ya monene et il faut tout protéger yango. Moto moko te akoki koluka kobotola biso identité wana en tant que Congolais, parce que sengeli na biso totonga Congo ya sika, Congo oyo koseka ekozala kitoko, Congo oyo kolia ekozala so na problème te, Congo oyo komela mai kosakana bana kokende kelasi ekozala lisusu na pasi te po ete biso bakambi tokozala déjà en mesure ya ko régler babiloko wana nyonso mpona population na biso. Pona yango Parti Orange azali ko considérer crise oyo tozana yango lokola opportunité monene tokoma page mosusu ya histoire ya mboka na biso. Na yango bato oyo baza kokamba mboka sika oyo biso nde population totiaki bango wana. Et population pe tozana na possibilité na pouvoir ya kolongola bango na esika wana. Donc yango esengeli na biso tomi bomisama makasi po ete tango tokende maponani tokoka ko sanctionner bato wana nyonso bazwa ata eloko moko te mabungu tulumu nene penza, de manière à ce que tokoka ko changer classe politique oyo totia ba oyo bakozala à mesure ya ko bongisa devenir na biso. Et pour cela biso parti Orange tozali ko senga ete fichier électoral na machine oyo babongisi mpona koyiba bavoya ya population ezala audité avec ba expert moko indépendant ba accepter bango et la présence ya opposition na sous contrôle ya communauté internationale avec présence ya OIF, Nations Unies, Union africaine na Union européenne. Le parti Orange azali ko rassurer population nyonso akotia tout en œuvre de manière à ce que ba stratégie nyonso ba kosala po ete ba yiba ba ponami ya population congolaise ezala et un échec monene et échoué nyonso parce que tokondima tricherie wana te. Et le parti Orange a ça pour rassurer la population na biso lisusu que tozali la vision monene pour na Congo. Toza ko benga yango projet Congo d'ici 2030. Et projet wana nde tozolinga tokoka ko partager yango de manière à ce que biso bon surtout nous engager tokoka ko transformer devenir ya mboka na biso Congo. Makambo nyonso etali mboka ezali na kati ya projet wana. Po etali makambo ya mboka ya banoko oyo tobengi Belgique. Tozali koloba ete biso na bango tozala ba relation historique. Ba relation wana il faut to intégrer yango na kati ya projet ya développement na biso. Et toza ko senga epe na bamboka nyonso oyo ba signé accord ya Schengen, bato wana na makanisi na bango batala ba aspiration ya population non pas ya pouvoir oyo ezali déjà démissionnaire na mission na yango. Et toyeba lisusu ete nazali ko affirmer yango que en tant que peuple identité na biso ezali ya grandeur. Toza peuple moko monene, peuple moko ya nguya
douya peuple moko makasi tolemba te lokola bato ebele baza kolinga kokitisa biso na se biso totikala toujours ya kotelema malgré médiocrité baza kobenda biso na te toyeba ke toza na identité ya grandeur totikala aligné na identité ya grandeur wana et tozala na elika ete parti orange aza komema réveil d'une génération mopepe ya sika oyo kozongisa biso na kati ya identité wana ya grandeur po ete biso baso ya elongo soki tosimbani maboko tokotonga lolenge elongobani mboka na biso tobengi Congo tika ete nzambe asunga mboka na biso mpe biso population na ye mobimba napesi bino botondi mingi merci.